patiengo atakundi patinetego oyo patiengo moindo atana patiengo atakundi patinetego oyo patiengo yo peki kolo bango ye batingie na batango badiagre notoego yo de la kakaego matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo utamwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatuma ya tombola soko baloposo mosusu bakoli ya nzoto ya dendon tale paikani bakobwakela obisuka soko bakoli ya ngulu babwakeli yo makoso na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina ya nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 ponini te na eleko ye bangunza batelemi kati na religion africaine mpo ya kobunda lisusu etumba lobiko ya loposo moindo tokoliki ya mwa ntango mikolo ekaboli biso tozalaki lisusu te na manaka ye ya Bayindo Bola Muka analyse misala mizalaki kobenda mwa ngambo yango wana epesaki mwa molili kati na biso kasi sika penza makambo mazongi omesa donc tokolikia toze na bino mwa ntango ye bomo mesano actualité est dominée na peur soko d'urgence soko tokoloba libengisi ya bayi catholique le 31 suka ya masolo ya président Kabila mboka epela catholique abandaki awa babete mifinuku babete ngonga na manaka yonso tokosala katoloba catholique nano aluka bolamu ya bana mboka te kasi tolingi ya mbotoko tapenza na siki ya masolo na biso ya mokolo molelo soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya rogi tokenda na ino koyoka nzembo kitoko ye bana ya biso ya lisanganza komba bakomosalaki mpo ya kolobela Felika mabele ntika bankoko tofongola matoi petolanda mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yako bandeko lisanganza komba ya solo kuturu babuso bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele Kongo ina biso izana pasi bamboka na biso izana pasi nyonso ezosalema se na pasi Afrika mobimba tozana pasi po bapaya balingaka Afrika makasi kasi balingaka ba African te bapaya balingaka Kongo makasi kasi balingaka bakongoleke soki tolingi pasi oyo esila likoso bana Kongo tosangana mokulu koswana tina te kowelela bokonzi tina te bakoko bawelaka mpe bokonzi te po bokonzi babotamaka na yango ebele bawela kiti ya bokonzi ti bakufa batikala kozwa yango te Afrika nano ekomi libre te kowela bokonzi na prison tina te tobungela nano likambo ya mabele bapaya batosa souveraineté na biso Kongo motema ya Afrika Kongo makasi ya Afrika toluka
kokoka kimya na motema po motema esala mosala na ngo ya kopikisa Afrika na makanisi ya bomoko ye tokolonga lisusu kotombola Afrika na biso. Tango ya lupiko esi ekokia bapolitisien bosenga peuple bolimbisi ndenge bokosi biso tango molai bobomibe biso tango molai lelo biso nyonso toyokana tokende kosenga nyongo na Belgique ndenge banyokoli biso uta 50 ans yango bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele. Bandeko balandi ndenge tolobaki na motu ya masolo na biso lelo tolingi tosombitini ya makanisi biso na bino totala touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi. Distraction politique ezwei esika na bomoi ya baindo tango tolobi bomoi ya baindo non seulement République démocratique ya Congo Brazzaville kuna kondongwaneze na Kinkala kuna soko pasteur nani afanda na baninja o bakomena saka bongo président Denis Sassou Nguesso na ngambo ya Angola na Kabinda kuna ba fleke bafanda tango yonso ba sepeli ba menacer président ya Angola partout en Afrique mboka yonso ezena rebelle tokoliki eze susu sikate totangela kibino mikanda miike kola kisaete mabele yonso ya Afrika ekotambusamaka na volonté ya loposo pembe. Nalingina simba charte de l'impérialisme
article mibale yambona zonga to betana bino masolo ya catholique to meseni koloba na bande ko bazena mikili ya poto na yebi bino bolingaka te to simba soko tolobi bobengi bofinga bobengi bokana tokokebaka te po mosala toyela na mokili yango ye bakobangisaka ebembe kokufa te to okopekisa ebembe kopolo te biso esi tokufa okopekisa biso kopola te okopesa biso lisusu liwa te po esi toyaka ya kokufa bokosirika kasi esalaka biso esengo mpo bokopasuka te bosembo eze na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba mpe solo nango mabe ya lokuta bandeko ya katolike lelo ingeta bapesi impression lokola bakolingaka peuple congolais na manaka eleki tolobaki bayoka soni te bakoma parti politique ya opposition kasi bazala te lokola basali na nzambi oyo baze kotia moto na etamboleli ya mboka bandeko na ngai mikili ya poto bandeko bakombatant na zongi na yebisa bino lutte na bino eze devie tango mouvement ya bakombatant ebandaki 2005-2006 susi mpe mposa ezalaki kobundela bongo mabele kasi ezalaki te kobundisa mabele susi ezalaki kobundela mabele kasi susi ezalaki te kobundisa mabele epo moto abundela bongo mabele na ye esengeli ayeba loi ya cause na ya efe mboka ekufelaki wapi mpo ya kobundela yango tokobandela wapi bakotiaka be nkisi esika bonkono bozali charte de l'impérialisme eze susu mokanda tokotanga mingi te kasi nakimi mbango na article 2 tout le pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 2 il y a charte de l'impérialisme. Tout le pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Volonté à banani, il y a président Kabila te. Volonté à banani, il y a peuple congolais te. Volonté, il y a impérialiste. L'opposo pembe. Nakiti moke na 3, notre devise, diviser pour mieux régner. Conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elle le plus puissante du monde. Nasuka na ino ata wana. Wana devise na bango, diviser pour mieux régner. Babandaki na ko diviser wa Tshisekedi na président Mobutu. Oyo yonso ba proposa président soko koko na biso Tshisekedi atikala ko accepter yango ata na seconde mokote po mboka ya bato etambola. Azalaki kolela premier ministre boyebi tango bapesaka ebonga ya premier ministre. Docteur en droit akenda ko supprimer makomi. Boyebi na mboka oyo. Nangola eloko nini ba proposa Jonas Savimbi te. Angolais bundi banda 79. Ba accord de paix yonso basala e simba te. Po mondele alingate e simba. Na Congo Brazza ba ninja accord de paix nini basali te kuta nano kaka 98 telelo. Ingeta esengi toleka na ba élection. Opposition zalaki koloba élection calendrier électoral calendrier balingi kopesa calendrier électoral te bapesi calendrier électoral le 23 décembre 2018 tokei na élection kaka bango bato bazaki kosenga calendrier électoral balingi te kune kosimba te transition sans Kabila et zongisi biso te na kososola oyo Tshisekedi asalaka bien katikala ko bundela e bonga ya présidence était tokoli kia bolandi biso mwa ntango bolandaka ne songi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola ata bolatisa bango étiquette po mokili boya koyoka bango lokola kolabo ya majorité ingeta bosembo zena ntina bati yango bise te
mais tokoliki ya bolandaka etando gouvernement atakabeli moto bik atakabeli moto kaye ezalaka médiatisé sauf ya nesongi ya nzila toyebi te bakendaka kopesela bango misolo na lola bakendaka kopesela bango misolo na cimetière oyo bacameraman bakokaka kokota te me nayebisi bino bayi politique ya République démocratique ya Congo mpe Afrique atakabeli yo lame de rasoir ekozala diffusé na média bolatisi bango étiquette wana po mokili eboya bongo koyoka bango lelo catholique atelemi basali na nzambe batelemi ingeta balobi au nom ya peuple alobi mokolo wana le 31 départ ya président Kabila peuple nini alobi catholique lelo lingi opesa peuple congolais leçon d'amour leçon d'affection mais bobandi esika bokoka ekobandela te biso tokoliki ya catholique réellement soko alingaki alakisa peuple congolais preuve ya amour ya affection esengelaki abandana kokitisa betelo mpe bahopito na ye baekolo la plus chère na République démocratique ya Congo mpe na Afrique ce sont des écoles catholiques bahopito na bango koloba te soko kokufa meme mpo ozangi epikanien okozonga na mokili ya molimo me catholique abandi na kobetisa bato mifinoko toyebi te epai na biso eza elonga epai na biso eza elonga mpo nini tolobi epai na biso eza elonga toleka na bamanaka ya baindo bola muka tolobi catholique nde aboma baprofete yonso ya baindo catholique nde afacilita traite négrière catholique nde atrika roi nzingangu bayaki awa basali lokola administration na politique eze bolimbisi na religieux eze kotambola elongo te osali tubela na église na pokwa lobi na tongo la police akomi 1665 catholique ndi akati ya mvita kanga moto bakei nango na misa na Luanda na Nazareth bati motu na plateau osopeli motu soy omeli communion catholique toyei na 1700 ici sur le 2 juillet et ça fait mal aux komona ba dirigeants politiques lobi pe bakei bafandi na bon ndenge to monaki bango na Noël catholique atei bango et ba combattant bato batelemi ko bundela mabele ba batemi na sima ya catholique mais soko to ko bundela mabele banani ba boto la biso mabele soko eze ba catholique te banani ba boto la biso mabele soko eze ba catholique te bolobaka yango lokola récitation yanki pavita batumbiye na ba missionnaire catholique mibale Laurent de Ligue na Lorenzo bolimbisi Bernard de Gallo deux missionnaires catholiques bapesi mobeko bati elenge mwasi ya 22 ans mibutuku mibale na mibale bati moto na mwana na mokongo mawate bamboka ya baindo ekata na miteni biteni catholique Mbuta Lumumba na 1960 catholique asali misa kote ya na bato communiste mokanda tolonga malamu te mpo ya bango bakanisaki communiste elingi kolimbola mwasi na yo bato yonso bazali na posa bakozwa ye lopango na yo moto yonso akokia atongi ndako biloko catholique explikana na etando na ye na bandimi na ye Mbuta Lumumba lelo azanga tombe batorture babeti masasi bakati mike batumbi moto batina side bazali komona kaka lokola azali koexiste catholique wana elekaki génération ya lelo ntango mosusu batiaki kate ntango mosusu tomizalelaki te na 60 conférence nationale souveraine soko tokimi nano mwa mbango tozonga moke nsima politique ya retour à l'authenticité nani abundisi yango soko cardinal Malula te bescommunier nakotila bino interview na salaki na verkiski ya mwanga na mateta nini catholique alukaki po ya nzembo ya yembaki ayo na komitunaka
eswaki catholique wapi soko moto moko akomipesa mituna oyo ezanga biyano uta la nuit de temps loposo moyindo uta wapi kisi ya mindele biso tondimaka ya baindo bango bandimaka te basantu yonso bamindele Yesu Kristo mondele Adamu na Eva mindele banjelu yonso mindele soko diabulu foto moto moyindo injustice ya boye uta wapi soko moto atunaki mituna ya boye mpo nini catholique excommunié ye vraiment mpo nini catholique excommunié ye lelo papa na biso cardinal Mosengo donneur de leçons dans la République démocratique ya Congo mais conférence nationale souveraine etambusamaka na nani wana ze soko évêque ya Kisangani na Senzao lelo Senko deux commissions hypersensibles simba matin bien malakina assassinat conférence nationale souveraine oyo ezalaki réconciliation ya bana mboka esili ebungelo kwa molinga likaya lelo bayei kopesa leçon peuple congolais le 31 lokola ba le 31 yonso le 1er janvier kozala lokola ba le 1er yonso bilenge toza mayele année passée kaka na micro ba indobola muka na yebisaka bino ba opposant ba politicien congolais ba kolukaka bolamu ya peuple congolais te année passée to lobaki awa bato babimisaka bato le 16 septembre 2016 lelo bakoti na gouvernement banani ba observer ata une minute de silence mpo ya bilenge wana bakufaka le 19 septembre sokoto bosanité ya mbula eleki babimisi bilenge libanda ebele ya bétidian bazonga mokili ya molimo mabota wana lelo bazwa perte mais ba opposant lelo bafandi na bibonga lelo bafandi na bibonga nani oyo akanisi ata observer une minute de silence mpo ya bilenge wana babungisaka bomoi na bango bongo yo le 31 soko bungisi bomoi na yo ndelo bi bakokanisa yo non biso tokoliki ya démarche ba politicien balingaki basala neleko ye kobala na nankota ya nesongia nzila fumukusu kia mutala mpanda na ngola mindele bazena nyongo na biso nyongo na kikongo balobakani bazena mfuka na biso voilà matondo ndeko chiricha mindele bazena mfuka na biso esengi na bango bafuta tala esika tokomi etango bino bose komona catholique ekobundisa président actuel non catholique abundisaka président Kabila te catholique azali kobundisa prophétie bilaka ya mfumu kimbangu Jean-Marie Vanin palobi yango bayebi mfumu kimbangu po balandaki ye de près bazali na badocument ebele sur mfumu kimbangu oyo ngai na yo bayindo tozali na yango te bayebi ekeke ya mine elaka mfumu kimbangu akosala na bilenge bayebi lelo catholique azali kosatake nde na prophétie po bayebi na 4e président nde mbongo ekoya nde boumbu ekosila na 4e président tango mfumu kimbangu alakaka 4e président atangaka kombo ya président Kabila te tango alakaka 3e président akoumela tatangaka Moise Kabila te atikaka line ba grande line na 4e président nde sika misolo ekoya 4e président ekoyisa minani président Kabila Kabange po nini bolingi te toloba po nini bolingi te bosembo elobama vraiment vraiment tabino moko etumba na biso ekoki ezala te na badirigeant ekoki ezala te na badirigeant Côte d'Ivoire endongwani awa na miso na bino Alassane Ouattara potani na Laurent Gbagbo lelo bakomi kondima yango kezalaka coup d'état Laurent Gbagbo aganyaka l'élection azeko pourrir na ces pays Côte d'Ivoire
avec le président Alassane Ouattara abakisi nini? Point d'interrogation. Congo Brazzaville a salaka élection na 98 awa. Élection, peuple a voté, volonté à peuple na ba urne. Mais Tongo Moko, président Denis Sassou Nguesso, na résidence surveillée à Beta Pascal Elisouba, où ya salaki élu démocratiquement lelo président Denis Sassou Nguesso na kiti ya bokondi. Ezala revendiqué nulle part. Pour bomona ke Afrique telalo eze pion ya dame. Mindele basé ko tindika pion balingi, basé ko longolo pion balingi. Basé ko tindika pion balingi, kolongolo pion balingi. Pour vous comprendre qui est Ndekonabiso Mosengo, na 2011, membre ya Sénité, inspecteur te, elokote, mais à sala vidéo, à sala déclaration, à zeko réclamer vérité ya ba urne. Cardinal Mosengo. Et ça qui peut appeler sa moto, to po aboma moto. Soi-disant Monsali Nzambe. Soi-disant Monsali Nzambe. Mais pour nini te, bango pe bakoti lo sambo nete ni na bango. Religion africaine Nairobi, 4 hommes présidents, Bilaka et Pesameli na tango na ye. Mais catholique soko basé basali ya Nzambe. Pour nini bakoti lo sambo te, bango na bandimi na bango, pour batala, réellement c'est vrai, tout faux. Mais tokoliki ya, mokolo catholique alobaki bato babeta mifinuku, ezaki mokolo peuple congolais, asosola ete, catholique nde moboyi, ya bolamu naf, mabele ya Afrika. Na ebite tokenda pe to zonga na ino, soko ezena président moko, akima makelele, ya mifinuku, alobi na tiki ebonga ya bokondi. Pe mifinuku ango, ebete mite na quartier, ye président ko fandeke, ebete mi na ba fin fond. Non. Soko basango boko boto kote, seke boyebi ntina ya bana ya bato te. Toko tika te ko repete yango. Soko boko boto kote, boyebi ntina ya mwana te. Ponano boboko libana te. Malgré to yebi boko boto ko. Lokwa boyebi bana na bino bako bimate mokolo wana. Ba bouclier imende bana ya babola. Bana wana bopesi bango chance te pa ina bino na catholique. Bandimi na bino na nawela wa. Bakoti na banyongo po basa bati ya madesu na moto. Catholique osali nini po ya bango. Uta 2011 okota agressivement na politique. Osalaka nini po ya bandimi ya yo. Etelo na yo. Mwana mobola kotanga te. Etelo na yo, mwana mobola kokota te. Bopito na bino, mwana mobola kokoto te, pe mobola kokoto te. Bandeko balandi, sovreze yo sala pasi. Po lelo, po bandi me mission na yo, faut finga président Kabila. Po zala un bon journaliste, il faut l'Obama Bea, président Kabila. Titre mission yezeko sepeli sabato, botala ndenge bako benga na Kabila. Bisoto yeyi na courant mosusu. Mabele ya baindo ekangemi na président Kabila te. Na Togo ezeko pela. Na Soudan. Mbuta Lumumba na 1960. Alela. Alela na français atango wana. Ils veulent blacaniser le Congo. Azaki clair. Na 60. 8 jours après Mbassima indépendance. Sécession katangaise. Moïse Tchombakei, sécession Kassayen, Kunaka Longidi Tunga, Asali Yaye, Nakasai Mbongo Pe Bimi, gendarme, Zoko gendarmerie na Bango Pe Salemi. Boyebi histoire. Lelo, et comme il a moi Nzembo, ndeko kombata ko benga yo, est-ce que boyebi ke kuna na mboka wana, tozena occupation. Boyebi ke mboka na biso ze sous occupation. Occupation. Phrase zango bozeko, ko yeba yango boyeko li yango sikato ndengeni. Objectif cible l'Oposo Pembe. Mobomi.
bomoni relecture ya histoire ete kosalema baarabe batekaka biso mindele batekaka biso bongo lelo bomoni te Libye soko ateki baesclave bayindo epai ya banani po bomona ke bokenda na comprendre ke bapays yonso ya Afrique eze pauvre. La majorité ya baesclave West Afrique moke ya centre bakimi nini na bamboka na bango kuna lisusu président Kabila moto azali kodirige te Afrique noire eze photocopie fulu ya Gambela okukuta ngo soko na maboro na Rwanda okukuta ngo na Congo Brazza okukuta ngo na Burkina Faso na salela bino émission comparée à ba cimetière boko mona ka Afrique noire eze photocopie na photocopie botala na Soudan okotanga bapanzi ya bana lokwa ba barre de fer souffrance wana eze causé na banani soko ba impérialiste te lelo boze ko brandir ba assassinat ya Centrafrique bote na vidéo botala ndenge babomi moto na kisenso botala po bo gagner nini Afrique du Sud azena to élevé ya ba mort par assassinat wana bolobaka ngo te mokolo yonso ekolekaka na Afrique du Sud ba assassinat ka moto et plus grave na États-Unis mokolo yonso bakobomaka moindo wana bandeko ya mikili ya poto communauté congolaise et communauté africaine boko sangana te ata na seconde te mpo ya bino c'est la seule unique personne à battre c'est le président Kabila mais tolandaki diaspora gabonaise pe batelemaki po ba s'en prendre na président Ali Bongo mais motuna otokosuki c'est la masolo lelo mpo nini teto luka koyeba mpo nini ba dirigeant yonso ya Afrique basé ko sala faille na bamboka na bango ba frontière ya Afrique awa biso na Angola to potani na Kayemba frontière tozoye koyeba te ba limite zalaki wapi tozongi na colonisation ba Angolais ba benga ba Portugais biso to benga ba Belge balakisa biso limite ya bamboka na biso contrat yonso chef de l'État ko signé il faut aller par la Belgique 57 ans il y a indépendance bon ancien politicien va travailler qui n'a président Mobutu justement c'est tout à fait normal parce que le quoi vous avez prénom vous comprenez quand même pas philosophie à Mobutu osez kolanda un responsable à ce que ça l'appelle la communauté internationale Niki eleya yaki awa tala ndenge bakumisi ayende ko benga na président Kabila mwa ndumba moko ya mwasi adjoi mwa mipende lokwa soko mwa eteni ya soko nchoti ajeko ya liboso président de la République bongo appuyé par l'opposition congolaise ayeyi ko benga na président Kabila et c'est ici bino et salibino et sengo mais po bala kisabino bokonzi oyo eze bokonzi spirituel tango abimi discours échangé immaturité ya bopoza balobi akomi kabiriste bakaberiye liboke ya badiamant tozwa mayele ba verbe falloir boni to conjuguer na passé Mbuta Lumumba zalaka communiste homme à battre na 60 akei Yewana héros, voici l'homme qu'il fallait. Mouzé Kabila yaki na 97, plus dictateur que Mobutu. Tangwa Kei, voici l'homme qu'il fallait. N'a passé, n'a retard. Trop tard, le président Kabila Kabange. Soko ba effacé. Toko conjugué verbe ni. Toko conjugué verbe ni. Bato bakumisi Mobutu lelo babosani ke bakendaka kelasi na sachet ya sucre ya kwilungongo babosani ke bakendaka kelasi makolongulu babosani ke balataka bakupe madofolo kwa babete yango masasi awa na mboka oyo président
Kasavubu na suka ya bomo ina ya tambusaka ntsamba atekaka masanga ya mbila, s'il vous plaît. Dirigeant nini ya Europe asukela bongo mpo nini besalemaka epai na biso? Bozala mayele, bozala mayele, bozala mayele. Catholique etende akopesa biso leso. Le 31 eze mokolo kwa mikolo yonso. Lokwa zando ekosala bokenda zando. Lokola soko bakope ekosala bokenda bakope. Le 19 décembre l'année passée bakimaka bango basango o bashole o banani bakimaka na mikili ya poto. Ya turo pe bakokima. Bana na bango boyebite bazalaka wapi. Bazé ba père de famille basango. Lokwa ba ibi bana na bango bakozala te na mokoloto na bino. Bino bokenda bokufa. O ele komosusu. Oyo ele komosusu. Calendrier pesami. Tozila te. 2018 oze okota te. Décembre okoma te. Boze obangani. Président Kabila c'est éternel te, c'est robot te. Ako finir par kolongwa te. Kasi makambo masalama na kimia. Makila ya baindo matangi mingi. Surtout na nzila ya catholique. Nasalela kibino mwa rétrospective na tango moke ya bambeba ya catholique. Basi apelisa biso to kota janvier 2018 bakitisi betelo. To kota janvier 2018 bakitisi bopito. Tondimi catholique alobelaka peuple. Soko ese ya kotinda bato na mifinuku ya kotinda bato ba marché. Ndenge bozwe échec na mifinuku, ndenge bokozwa échec na marche. Kimi mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala umabota mabino. Ate kopesa kanda toyebike boko pasuka te. Bosembo zena ntina te batie yango biseuzeu. Pelo kuta ta soko bokutia yango malasi. Ekolumba besoro nango mabe ya lokuta. Tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu. Matondo miki. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Sanganza komba ya solo kutulu babusu bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele komo ina biso izana pasi bamboka na biso izana pasi nyonso ezosalema se na pasi Afrika mobimba tozana pasi po bapaya balingaka Afrika makasi kasi balingaka ba African te bapaya balingaka Kongo makasi kasi balingaka bakongoleke soki tolingi pasi oyo esila likoso bana Kongo tosangana mokulu koswana tina te kowelela bokonzi tina te bakoko bawelaka mpe bokonzi te po bokonzi babotamaka na yango ebele bawela kiti ya bokonzi ti bakufa batikala kozwa yango te Afrika nano ekomi libre te kowela bokonzi na prison tina te togundela nano likambo ya mabele bapaya batosa souveraineté na biso Kongo motema ya Afrika Kongo makasi ya Afrika toluka kimia na motema po motema esala mosala nango ya kopikisa Afrika na makanisi ya bomoko nde tokolonga lisusu kotombola Afrika na biso.
liswe kosona tukumaziko tunakamokolo nini mungu na liswe kosila bakatwa moto batumbana moto babwakana mai batunda mulimane atakutusoba azoka mayele mbala mungu ndinge nini tilelo africain azoka mayele te ete bato babomiso Occident Isa Occident Zililo bazotinda biso toko bakobo mamboka na biso moko na piti nyoso tozosala yango yo moko oyebi malamu mitindo zako zuwa ezali mabe likolo ya papier atia elongi ya mondele ondimiti na mabe ya koboma bandeko na yo zaki zengi yo zaki zengi yo takutuzoba azwa kama yele mbala moko takutuzoba zoba yeah kitanga nzoi kusayambu mwilika tilu kusombo mwilika te kolikisa te kolula pete na kumila piku zala muzwi na kubibisa mboka na nyo kubungisa lukumula nyo likulu ya pasi likinyo kumambuka kungwiliki mbungula nyo bungiyama na kungwiliki mbungula nyo kibana kubibisa mboka na nyo kibana kubuma mboka na nyo kibana kupanza mboka na nyo batila mboka na nyo kena biso ezali boso yeli kama munene oyo soki tozali makasi te mboka na biso mpe kobonga te tokozonga nsima tokoboma mboka na biso etika bakoko na biso bana ya kongo tozala mayele tosangana tosimbana toyokana tolingana na bomoko motobongisa mboka na biso mototonga mboka na bakulutu biso ya kongo bozali wapi otala lelo mboka eza kokufa bino nde boyebi histware mboka lolenge nini mboka ekufelaka bopengisa bilenge boteya biso kotia elikya na bapaya ntina te ntango ya koteka mboka esi esilia ntango ya lobiko esi ekokia bapolitisien bosenga peple bolimbisi ndenge bokosi biso ntango molai bobomibe biso ntango molai lelo biso nyonso toyokana tokende kosenga nyongo na belgique ndenge banyokoli biso uta 50 ans yango bana kongo tozala mayele bana ya afrika tozala mayele Moindo atana pati yengo atakundima pati netengo oyo pati yengo Moindo atana pati yengo atakundima pati netengo oyo pati yengo Tokyo peki kolo bango Eba kinye Na batango badiagre Nyoto ego Yode la kaka ego